peuple congolais mobimba a telemi pour soutenir candidature ya mwana mboka pour na koloba to mekana no kotala soko na possibilité autokozwani. Mais quel est le message que le peuple a envoyé partout? Ngana zaki kolanda bino pe zaki kolanda. Quel était le message? Zongisa ye na Rwanda, zongisa ye na Rwanda. Ça veut dire quoi? C'est que le peuple congolais a pris conscience que moto azena motu na mboka azamwa na mboka te azonga na Rwanda. Alors le rôle na biso ba leader politique zeni to landa volonté à peuple congolais. Peuple congolais andimi occupation te aboyi occupation. Ce qui est là, moni Kanambe a dû changer de discours, c'est parce qu'à moni Kazé sous son achouate, le peuple congolais a mis réveillé, a mis rendre compte qu'il y a l'occupation, et maintenant il a connu Kabila Zosala. Il crie au voleur, le voleur qui crie au voleur. Au moment où il bazakana zando ya kisasa tango bazaka so moni bazo landa moibi kanga moibi yesikele kwazo potape zo kanga moibi alors bato balinga ko yeba kangaye baoki ya zo bakanga moibi bazo ko se tourner ko batala moibi yango ke wapi ye aponyoki ake eloko kabanambe alingi ko sa yango wana ye moibi tango tozolo ba kanga moibi siko ya bi lokwa batu nyonso ba identifier ngape na bana ko ganga kanga moibi comme ça ba ko zwangaite mengai na zeko me gardien na bino na joyebi sabino kolanda te azo ganga wana moibi ezeye toko kanga ye toko nyonga ye eloko ya mwana sengi na bino ba moni tata eboye mwana eboye où se trouve aujourd'hui la vraie famille à Laurent Désiré Kabila alikide bango nyonso na silence bamususu abomi bango bamususu babimi libanda yo mwana oyo lobi ke ngai tata na nga wana bongo babandeko no nyonso bakima beba oyo foyo ya na bango oyo mwasi ali pasa na oyo mobali ya fandi wana ba oyo ya fo oyo toyebi ke ze bana ya Kanambe bango nde bakomi ba Kabila bongo ba vrai Kabila to kaka bango te pona ni. Est-ce que Congolais to koki ko zwa mayele te yango wana na lobi na ye kaka pona yebisa bino bana Congo tokoki kokende na kati ya bolole ya komi sambwisa nzoto lisusu na kati ya ba négociation ya lokuta te. Mosala eze kotambola na se ya mai. Ata balobi baseka ba ridiculiser tika bango esika to bandaki ke makambo ya occupation baseka ki biso bebo eti basutuki que peuple congolais a telemi liboso likolo oyo pe ko zobebo bazo seke lobi na ndelo komono tongo moko bako comprendre te makolo likolo mutu na se makolo likolo bakwe makale kale mosala ya nzambe tambola ka comme ça na sengi na bino bomi distraire na ba critique na koswana ka na ba Facebook na ninte toze na temps wana te baleki na ngai bandeko na ngai tomi concentré tika bo balingi ko finga tika bo bazo ko sala un pas en avant 10 pas en arrière bo balingi ko tourner en rond bo balingi ko sala ba compromission ko sala ba gymnastique pour na ba intérêt pour na pouvoir tika bango ngai nganda na ziko lutter sika pour na pouvoir te na ziko lutter pour na libération ya mboka na biso Congo pour so que zaki pouvoir basi ba proposer ngi ba poste politique na kati ya mboka mbena kenda kala so que zalaki mbongo bandako na ngai ba biloko na ngai ba bloka ezali kuna ça coûte des millions ndele na sina seda kala pona na récupérer pena zoba mbongo bango ba proposer ngai na lobela bino mbana mbala ba koki pe ko démentir ngai te mais tozala sika moko bino ba militaire congolais bino ba jeunesse congolaise ngonga ekoki pour que sikoyo boye to céder lisusu te lokola Kabila zeko luka kotinda ba soda e na biso po bakende kokufa pamba na Kinshasa lokola boboyi kokende na front. Eh bien fungola front rapidement to silisa makambo rejoindre biso to fungola front to silisa na Kanambe na yambi ba nini ba message nyonso oyo bino na nini na kati ya phase bo na FARDC bo tindeli ngai na zongi seli pe bino eyano to zala esika moko to continuer to sala mosala to sikola mboka na biso pe nzambe apambola bana mboka Congo. Merci.